Yvette Kalombo, sikozomona okota nani? Saratola, Karine Mokonzi, Benit, ou bien Ozozela, Mobulu Moge Bimasimoya, Yvette Kalombo, Timbilokos. Hein? Bon, Limbisanga, lelo na uza kontre yote. D'avance na zaka kontre yote. Mende ko kote la yo, oui, na ko kote lo lelo. Lelo na zo kote lo. En plus, okomona penzake na kote la Karine te na lobaga o ezali, me yo na zo kote lo, yo moko komona ke te. Papa Robo, awo kote linga. Olobi ndenge zate, mo kote linga. Et pour l'embate, ko senganga merci. Oko sala 2 mois, o senganga merci. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazokotela Yvette Kalombo. Mais awa nazokotela Yvette Kalombo lelo. Nazokotele contre nani? Bien sûr, contre nazokotele, boye bango clair. Nazokotele makasi. Yvette Kalombo, bino moko boyoki yango mingi na internet ao. Boyoki yango na internet. Nani ayoki yango te? Nani ayoki yango te? Yvette Kalombo. Mwasi lokola ya koko tula te. Pembe, kitoko. Kala mingi te na yoki yango, même pas Mama Congo. Mwasi lokola Yvette Kalombo. Yenda koza na place. Neti ya ba Amida. Place. Ya likolo. Na yoki yango baba Saratola. Na yoki yango baba Tebele. Voire même na yoki ke. Ba mukala na ye, baningaki bazala. Bato ekipe indika. Ya ninga oza na ekipe indika te. Alors nga Papa Robo na ye kokotela ye. Bandeko, Yvette Kalombo asalaki oyo esengeli asala. Eloko boyebaka te. Yvette Kalombo tango azalaki na Congo. Non. Tango azalaki bien na la baronne Karine Mokonzi. Boyebi bien Yvette Kalombo akomaki na mobali na ndako. Benji ye sportif. Bozala calme na yebi ke boningi boloba nanga. Tozoloba mobali ya bongo te. Tozoloba ba Vital Kamerhe. Non, 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 non. Mandeko, guya Yvette Kalombo eza bongo te. Guya Yvette Kalombo ezali mobali oyoyo akolinga ye, ye pa kolinga ye. Ba mibali oya très important, basi basomba somba ye. Bolandaka témoignage ya Sodome et Gomorrhe na Congo mikili a témoignaka ye moko. Ayokaka na somo na nkele. Bakati ne combien de fois ba braza? Combien de fois bazo sakanaye? Donc ayebi déjà mibali wana. Pona kobima na bango kaka te. Bandeko foko ye bango bien. Mwana mwasi tango azobima na ministre, tango basombaka ye na député, tango basombaka ye na monsieur le maire. Donc a comprendra makambo monsieur le maire. Parce que tango akobima na mutu wana bako solola. Tango bako solola,
muta liboso bakotonga mwasi andako. Yete mutakotonga, me mukolo mwasi mutakotonga. Akobimisa makambo alingi. Sima kobimisa makambo yo, alinga bimisa pona musala salaka. Sima kolinga bimisa, pourquoi andimi abimana Yvette Kalombo? Donc, Yvette Kalombo, lokola batsomba somba ye, na Braza, na Minduri, na Ponton, basomba ye partout, na Madimba, na Gisantu. Alors, tous les bateaux ba yebanaki, ya mbongo ba mikonzi, ba oyo baza na capacité, ya kotinda bato ba kozwaye, bato wana, ba confessa, ba tubela, likolo ya Yvette Kalombo. Yango Yvette Kalombo, ayebi mibali wana. Siko ye, lokola, alukaka aza na kimia. Aluka mobali moko ya kimia bavanda. Alobi, tika aluka. Me mibali, akorobo ya te, tango zoluka. Ayango asalaki azu Benji. Benji azako salate problème ezate. Benji alataka bien te problème ezate. Yvette azwaki ye. Ayebaki ke Benji na ngai mikoleko ya Benji akoyekolaki chauffeur soko pe bokumba malembe awandosala taxi ou bien Benji na ba relation kaka ya bato basombanga ba relation muso basombanga te bakolukile poste nga moko na kokosala tokovanda tosali famille. Bandeko Yvette Kalombo yango wana na Benji bavandaki ensemble. Po Yvette amonaki ya ye mobali ezali Benji. Benji pe azalaki fier akomi na métis. Ata ya mvunji me métis. En plus ba mvunji bazalaka pe bien. Bino moko bozoloba aza mwasi kitoko. Alors mvunji me belle. Sikoyo Benji atali niveau oya zali alataka ne bien te. Bato so bamoni na Yvette bazoloba mwasi apwa bozwi. Yvette bazoloba ndeko. Openza mobali na yo batali mopanzi. Mais Yvette azalaki heureuse. Azalaki très bien na bolingo na ye. Banani babomiango. Mais biso to bimisa sekele azana mobali na ndaku. Mobali yango biso te muto bomiango libala muto moko te aboma libala muninga non. Ye moko Yvette Kalombo muta bomaki yango. Azalaki influencé nde na maloba na biso oui. Mais maloba na biso ate influencé alinga ko pikle na ye. Po banda zwa Benji tena lobaki na okotele. Fona bongisango nanu. Bozela na kanisa place eza matata. Mais bon, Yvette Kalombo mibali ya guna ye ekipaka teke na kendeka na mokuse. Po botungise soste na likamba libala. Yvette ndenga zawana. Soki mobali akelinga ye. Soki atali mobali yango. Soka moni mobali yango pas mal. Atabino momoni ya kitoko te. Soka moni pas mal. Bakoza na bango ba ami. Yvette Kalombo solo laka na kalme nyoso na mwasi na mobali yango. Soka sengi numéro apiepe numéro. Soki ba lobi un jour tokokutana Yvette Kalombo lobi obengaka tokotala. Soki eleki mikolo. So mobali yango abengi ye. Yvette Kalombo akutani pe na mutu mosusu te. Akutani kaka na mwana mobali wana abengi susu basololi kaka. So bakutani pe na nzela basololi baseki. Soki mobali yango azo sepelisa ye kaka. Soka tieli toi. Yvette Kalombo akokipe te. Kazali mal habillé. Akokipe te. Kavandaka pa na bango. Akokipe te. Ke sapato yo ekokani te na efere. Non.
Yvette Kalombo azotala o mobali wana azopesa na ye. Surtout lokola Yvette Kalombo azosentir à l'aise bien na mobali wana. Yango akendeke bongo. Yango bokamwaka te azala na benji ndaku moko. Balamuki na tongo mari et femme. Bokamwa te. Bomona kango teke azana goûter. Bomona kango teke azanga tina. Non. Yvette Kalombo azali mwasi moko oyoyo. Akipaka na ete première jour bokutani. Ozala bien habillé, tozala mal habillé. Première jour bokutani. Ozala mpiaka, tozala mutambongo. Premier jour bokutani. Olala kapana bino tozana ndaku na yo. Akipaka na ete. Il s'agit kaka yonaye makile kutani amonike oyoyo. Na sepeli na garçon oyo. Même ipo na solola. Soki bokomo solola amonike na govanda nanga ipe tongo tipokwa. Soki mobali wana lingie andimi na ipe akomi nebe ko boya misusu otieli to ya boyi akomi nete engagé parce que azo respecté kaka oya mala biye wana oya vandaka pa na bango oyo azanga na nyonso. Bo comprendre bandeko Yvette Kalombo bisikoza na koteli yote. Oh papa robot papa wana soki na mona kie na Dubai mbela na tindiki na immeuble wana kweya akufa. Yvette Kalombo lelo na koteli yote. Awa na monde internet na barando oyo okoyeba te nani akosunga lobi. Okoyeba pete nani akopopulo lobi. Tala biso awawa toyebaki teke ya be akobima benji kakati. Yo zala pe na yo zala nani petit b yo zala na nani te nalobai na okotela yo. Yo zala na grand b be ya munene o bovandi en couple makambo ke bien a trompa yo te yo po trompa ete ba photo moko te ba video moko te ebima. Yvette Kalombo kamata bizu bisiko zali yo nde ozala penza na grand B momoni ya B moko bimiawa aninga kotiela biso rando bien sûr nga na lela rando naza pe na posa rando mais oya ye ekokani kaka na bakoto na zolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.